eloko na koloba edino image fimbo continue kaka frapper bango na fimbo edino image eloko na osenga yo chicote bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image ouais mon Paris stress y'a Patrick Malouavendi mon Paris stress y'a Malouavendi bonjour Bissadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yen agence ote, veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malouavendi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malouavendi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malouavendi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malouavendi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malouavendi Rue Léon numéro 25 bala potagence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela
eloko na koloba edino image fimbu ekontinue kaka frappe bango na fimbu edino image eloko na kosenga yo chikote bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image